La suite des événements, bandeko filme la biso tolanda Omekagu yende Tigresse oyaza kobangisa bana mboka o balobi manzaka mankoi abikisaka te yende course na pouvoir awa bandeko na lisolo na biso toujours na bandimbola Didier Parfait na mosala kitoko ndimama. Voilà toujours na kati ya Glive Omekagu batu bakomi kobanga na kombo na histoire bandeko toyebi tango mokonzi akufi atiki mwana mwasi atiki reine ekomi likambo ya succession na trône nzoka d'après la tradition pe mwasi akoki kovanda te na trône ya tata. Omekagu na banguya lati aboyi moto atelemela ye alobi mbamba tina kovanda na trône ya tata na ngai ekosuka wapi. Et voilà deuxième partie lisolo eza kokoba. Merci na ba nyonso basepela toujours na mosala ya Didier Parfait na mosala oyo ndimama na ba nyonso pe baza ko réagir na tango boza kobenga bopambolami petika ezala malamu pona ko encourager mosala e mata pe kende liboso tolanda Omekagu Tigresse ya mboka na mboka amajama esika tozali. Voilà batu balalaka te po balamuka na kimia. Na lisolo toyebi bayaki awo tala bampaka bayeko luka onowu awo esika lisolo nde suki tolanda tango baye onowu pabimi onowu mbote na yo onowu eloko nini bino boye salawa onowu tradition esengi boye yo yamba biso na liboso ezalaka bongo te bino nayamba bino po nini bino boyebi makambo yeli awo loba nazoka yo oyesa nini awo onowu nalobi telema wana sela maloba na yo nabi te kotia lokolo pusa nawa onowu na ndenge makambo ezosalema awa esengeli yo yamba biso liboso tokolobela nini toyeli awa bino bampaka na kati ya mboka tala ezomonana ke boye awa boyebi pete eloko nini boye kosala awa nazalaki nango kipe nazalaki kosala mosala na nga avant bokata ngai boya pe bozoloba eloko te sikoyo lokola boyebi na bino te eloko meme bino awa tala botika nga na zonga bokende nalobi soki eloko eza te ya koloba bolekisa nga ntango te ichemba lobela ye ko lobela ye onowu biso toye koyeba kake soki ozaki informe ke eze mwa kufi tala nganga kufi lisusu toyeba ide na yo za ndenge nini po princesse alobi alata couronne akoma mokonzi batoyo ono watali likolo boyoka ngai malamu nakobandela te na banda osala eloko moko malamu na kati bino boye bo interrompre ngai pe nazomona bosana eloko akoloba te sikoyo kaka songi eloko bosala sikoyo bozala awa ou soit boyeba eloko nini boyeli soki bolobi pe te bozonga esika bouti boyoka nga malamu naza na ntango te olekisa na bino ono nalobi longwa wana bunga kende bunga nalobi longwa awa bazanga na réponse nalobi mbala soka boya pepa na ngai te nabengaki bino awa ebongo soki yo onowu ozangi maloba batalisa wapi suka nango totala boye baye kolatisa igwe ya mwasi mwana ya mokonzi princesse akomi igwe Omekagu adane nzoka nde bazosala contraire na tradition
Ono premier ministre ye moko abandi masolo na ba témoin pembeni. My people, Bino bana mboka, you all know bino nyonso boyebi that this is the most ete important oyo act eza eloko of ya this important coronation. esengeli salema na kati ya cérémonie oyo po No moto human moko te being ya mai na can makila sit on this throne akoki jamais kovanda na trône oyo without soki azangi nzete ya bokonzi. Nani wana simbi nzungu apelisi moto na tango nzoka nde mokili moko pe telemeli bango, nguya moko telemeli bango, nzoka moko pe na ngambo na kati ya zamba simbi pe banguya abandi koloba balola yo nzambe ya nguya oyo ezosalema na mboka amajama. Balola kotisa justice bakota confusion, nzoka bato bazobunda mpona bana mboka bazali eza na bato baboyi masolo oyo esalema na kati ya zamba. Nzoka nde moto azobunda eza mpe mwana mwasi. Yango na filme oyo bana basi bawelaka bapouvoir, bana basi basengi banzambe basala. Nzoka abimisi dragon likolo aza kopepa moto ezokopela dragon abimi. Oh banzambe ya bakoko na biso boyoka kolela na ngai awa tolanda omekagu onowu na nguya epesemela ngai as you know lokola onowu na kati ya mboka oyo. I hear Nalobi ete malobe katani mbala moko tala likolo dragon, tala likolo za kokita bête sauvage. Bato nyonso na feti bakabwani bapalangani mwana na mwana. Yo jamais okoki ko régner na mboka oyo. Alobeli nani? Oh omekago yo nani koma hosti transformation manzaka mankoi na kati ya feti balobi mokonzi alati nano couronne te. Nzoka dragon abimi awuti mosika, eloko ekobatela bana mboka ezali, nguya pe ekobatela bana mboka ezali. Dragon contre tigresse ake wapi? Bato nyonso si bapanzani. Nani yango akondima yo? Nani akondima yo? Akomotia makelela nini? Azela bato bandima ye bazela batémoin. Mbala moko cérémonie ekatani, mwana na mwana bendana. Tondi magaki nano bandimi mokonzi te. Jusque là mokonzi azate. Tango dragon abimi apelisi moto bato nyonso baboyi balobi to batela molimo. Tela bisika bakeko kimela. Boya boyoka likambo oyo ya minene koleli biso bino banzambe boza wapi? Tolela na banani boyoka kolela na biso. Alors que bisika nguya oyo wuti tomoni bana mboka basala ba prière balemba basala ba prière bakoka komona ta solution te. Siko na kombo nzambe nini bango bakoloba pe bakobelela po basilisi banzambe nyonso ya bamai ya banzete ya bazamba ya basanza na ya bamoyi. Ichenolo fallait au permettre ngai natika nano kopesa nzambe ba merci nga na biki tala oyebite na sekonda sana ngwawo tala malembe pardon koloba boete oyebi est-ce que wone saki uju te? Uju mwana moke ya Chief Omeka yeko mwana moke boyebi te banzambe bakosela eloko nyonso po bakokisa eloko bazoluka bozela nanu. Mais asali mabe na moto te, juste aye pe alongoli kaka elembo ya bokonzi alongoli yango po soki moto aza nango te moto akoki pe kovanda na trône te ya mboka. Tikolo baboyi bango baza na sagesse eza banzambe. Nani tokobenga nzamba mabele? Seke banzamba mabele baza na ngambo oyo. Tala ndenge baza kokota makambo oyo po babunda. Efala tomona force oyo etelemeli pe omekagu. Elikolo bana ngambo kuna tigresse na ngambo oyo pe banzamba mabele bakomosala. Tala uju atondi nguya auti mission pazongi. Nzoka baza kotinda ye
aye na nzete ya bokonzi. Eloko nalobi banzambe bakumisama. Ngai nde Adani. Nazali lisu oyo eza elilinga banzambe. Nazali mobundi ya ba faible. Nazali mobateli ya bato apasi. Pe nazali moto akopesa justice na bana mboka. Yango banzambe batindi siko nani to ndimela nani. La reine ake koluka nganga. Balobi boyi. Makamtokana ki yango te salemi. Nganga loba malamu po oyo tomoni kuna ebebisi masolo na bakalikili. Nzambe nanga mboko yo banguye ya marke na marke. Na ngambo bake koluka nganga. Na ngambo kuna babotoli bango bokonzi. Eko suka wapi? Voilà ba force ebimi pe bandi ko bunda. Marraine, bisika yasu banguya na ye ngana yebite. Kasi pona nini ye akufaki te? Ezane eloko moko la reine yeba yango. Memela ngai chef à bagarre. Ya yebi quelque chose. Hein? Oyebi ngo ngeni. Yende mutu. Azane eloko biso to koyeba. Quoi? Koloba ngati ke no solo ba vérité. Est-ce que nazo sala ventir ti nazo bao? Na salije? Et ba révélation bimi kotoyo. Nazo sambela azana likambote na katoyo. Po soki na suye kaka na koboma ye. Soki na tiele maboko mona mobali oyo akokufa. Akokufa na maboko na ngai. Malembe la reine. Po nyonso ezana contrôle. Kobanga te, kopanike te. Atako eloko ni toko luka. Esika toko bimela nzele zali. Yoka nganga. Alo bape makamba solo abangisaka bato pamba te. Eloko kwei ezangisi bango pouvoir bango bayebi te. Alors que chef bagarde pe na tango wana zokima. Yende mutu bazolobela na nganga. Ake wapi? Aluki nzela. Azobanga. Sirma yebili kambo. Est-ce que traître moko batamaki na sima makambo yo? Pour la reine asiliki. Na monoko nganga balobi ezane eloko tokozwa pe tokoyeba. Na garde ya ba garde mokonze ba garde kimi. Yende capitaine. Nyokoro. Emekagu. Telema wana longwa nzela na ngai. Nakotika yote okende nil part. Uju pa yeba ndeko o eza bitumba. Nzoka deux forces zo welana. Comment ça zo belanga boy? Yo boni boyko oso telema na ngai omekagu de bandengo wana. Zoba okomeli bomba toni. Boni boyko na courage ni osala ngo wana. Yo omena sengai. Oyebia yebisa biso yo nani? Yeba ke mabe na yo kokende libela te. Motema na yo etondi motema mabe. Yo pe makanisi mabe na yo kosimba te. Ozolo balanga kamata azobeta. Nzoka garde ayebaki. Ezana mabe oyo omeka kwazilinga kotsa na mboka. Uju azoluka akomi peka isika wana. Nzoka esika moto moko azana likama moto akobikisa pa bimi wana. Nzoka nde moko azobima mobikisi na sika makame ezali. Liboso na tigre bimi apanza ye asasa ye manzaka mankoyi. Tigre abima. Nzoka omeka kwa bongwani. Akeko boma chef ya bagarde. Baboyi moto azala liboso akale bango nzela. Esilite. Sirma lobi tokoyoka solika momosusu ekobima. Pe sirma moto mosusu akotangisa makila. Ikongo! Oh. Eloko ni nazolela. Sirma bayokanaki. Alobi nazo comprendre te. Abomiye. Pona nini banzambe ba permettre makamba boye? Pona nini? Nzoka ba uju kotoyo bazoluka lolenga ko batela pe ko défendre ba innocent. Webina batango moko. Ndenge banzambe bakanisaka eza au-delà ya maele ya bomoto. Voilà mwana moke uju atuni. Tozonga.
marraine obengisi ngai nabengisi yo onou nabengisi yo awa pona yeba soki adako akozala kaka couronné lokola mokonzi ya mboka lokola nzete bokonzi se bungi mais la reine bon yokate bon te soki oyebi malamu la reine pardon nayebi nalingi te bato basilika to bakomprendre nga mabe mais na respect napesaka yo nakolobaka c'est impossible yo olobi nini buzoba nini ozoloba wana nayoki olobi nini olobi nini nga nasala sikoyo nazela libela te naboyi ngai omekago nakozela te oyo nakosala nakebisa yo nayoka so te kombo wana impossible na monoko na yo popo na ngai impossible ezalaka te oyoki ngai nakozala mokonzi pe oyebi ke okoapeshe nga te zela malebeko onou lobela ngai biso tokosala nini ngaba ngai yo banzambe boza wapi eloko bazoloba ezake mokonzi jamais azangaka nzete ya bokonzi na maboko lokola nzete ya bokonzi ebungi tango ebungi bango bamituni nani akondima mokonzi azanga nzete omoni nalinga naloba boyi omekago nayebi vie na yo eza précieuse nalingi te na perdre vie na yo oyebi nzete wana bokonzi eza symbole elembo ya bokonzi moto oyo akovanda na ngwende to na trône soki azangi nzete ya bokonzi akondimama te mpe akokufa mpe nalingi te ya kufa na basituation boye yo okopesa biso conseil nini question mosusu elandi susu na répondre eza pasi non arrêtez na boyi na yoka kombo wana difficile ya pasi ezalaka te na mokili oyo nabosani eloko nalingi naloba bon est-ce que moto akoyeba te esika moto mwana mwasi amemi nzete yango bon eloko wana eza révélé te kasi nalingi olobela ngai biso tokosala nini bongo adako mwana ngai afanda na trône akoma mokonzi nakanisa malamu zela nakanisa bon zela elona nini alobeza boye bozela bon nakanisi nazwi sikoyo ide malamu eza ya bien eloko tokosala eza boye eza ke totika toluka moyen po toatire mwana mwasi oyo azosala makambo oyo tokosala yango ndenge nini eloko nini ekoatire ye eloko moko bien opose question malamu tocreye guerre tokota na mboka ya ndeda po ye awuta na mboka ya ndeda ntango akokomprendre ke bana mboka bazokufa akosepela te soki aboyi kopesa biso nzete ya bokonzi tokokontinue koboma olobi malamu mpenza oui olobi malamu mama okanisi wana ekosimba oui oh bien sûr ekosimba topesa yango nano chance nakotinda bagarde olingi otinda bagarde oui te tala kose déranger te baide bandi kobima baide wana bandeko esala mabe te mbala moko tutala boye omekagu atambola ye moko ayebi transformation nzoka eza nde guerre bazoprovoke mbala moko bana mboka ya ndeda eza mboka oyo mwana mwasi ujo awuta mbala moko na mboka yango balamuka bana basi bakokima bamisusu bakoganga ndeti kaka liwa yango oyo attaque moko bandeko ezanga elongi ezanga kombo mbala moko ekomi bato bakobanga la tigresse akoti omekagu aye na mboka ya ndeda
epai bakomi koboma komassacre kopanza bato. Voilà provoquer guerre. Eza po batumbula accord moko esalema. Mboka ndeda elamuki mabe. Tigres auti wapi? Bato bazokamwa na poasa. Mbala moko bato bapanzana na manzaka ya koi. Et comme une guerre provoquée. Nani wana Tigres? Omeka kwake ye moko. Apanzi bana mboka moko. Mboka mopaya, mboka ndeda. Toyebi uju malamu. Mwana mwasi oyo akomi ko défendre bana ba innocent. Likambo nini tolanda? Nanzela wana mama oyo tambula na mwana na ya mwasi. Insécurité ke bana Tigres. Ni boso na bango bato bako kimamba. Oh nini ngo? Ichioba mwasi na ye. Obegeli na neka bakufi. Ichioba na yebi ete bongo kasi. Nane wana tikali muta tikali te moko abiki ye yo. Webi sangwe komi na mboko oyo. Tigres akoti apanzi abomi. Bato nyonso bakomi ko lukanzela ko batama. Bake wapi? Bake ko luka secours. Mais bini nyonso bozo ki maboy. Obina. Dele malobela ngai likambo nini? Babomi mama na ngai na moninga na ngai. Nande ko nanga basi. Hey, mama tozana sécurité te. Awa pe bato bakomi ko luka sécurité. Mais papa il comme nini? Banzambe na biso yi. Oh banzambe mabele oyo. Oyo nini to sali yango mabe na biso to nini yango mbeba ya nini to sali. Bakanisi banzamba mabele batombokeli bango. Eko luka baluka nani asali mbeba nzoka mboka mobimba pe basali lokote. Baso tambola baso kamwa. Baeko kuta tala ndenge bapanzi mwana mwasi. Elongi libumu michopo libanda. Somo. To comprendre que bakotisi bango guerre na makasi. Oni niko ichemba na mono begeli esi akufi bapanzi libumu. Sima babomi na Tigres moko boy. Yango pe likambo obina lobeli ngai. Alobi ke famille mobiba babomi bango. Tosuki toke kuna toke. Voilà panique ekoti na mboka. Eloko yo elinka koloba ke moto mabe alembi te ko sopa makila ya bato. Moto mabe ezande mwana mwasi. Omeka gupo afanda na pouvoir. Abandi ko boma ba innocent. A forcé kaka une négociation. Baya kokota bibembe partout. Hey. Somo. Baleli. Oh. Totalisa wapi. Tolela na nani. Oh banzamba mabele. Bande kotala lisolo ya pasi. Bato baluki kutugera ngote. Bango nde mtu bazokufa liboso. Manzaka ya Tigres. Voilà tala ndenge lelisi bana mboka. Lokoso ya pouvoir mabendeko. Eko suka wapi? Nzete ya bokonzi yango nde kimi. Nzete ya bokonzi eye na ngamboyo. Lokola bazana nguyete babundisa uju. Bakoteli bana mboka. Yoka lisolo. Toti na ndako ya Mazimba. Webike Adako akomi Tigres abomi bato bakufi. Koloba bote pardon. Koloba bote. Eza lukuta pardon na ndima te. Bato bapanta sango. Baye basana motema mokuse bakolela. Et voilà. Bamituni. Nani yango asali mbeba oyo banzambe basiliki boyi. Hey.
process ya mboka na biso. Okay. Likambo nini ko? Why you Ozoboma killing biso us? to sali nini? Defame. Na ye awa pona kebisa bino. Pona mbala ya suka. Yoka ngai. Look for that. Tala mona mwasi wana. Find out Luka ye. where Esika is nyoso azali. So Yebisa ye azongisa. Nzete na nga bokonzi. in that Soki way, azongisi. you all will have. Bino nyonso bozwa kimia. Sinon, I will nakozala make sure I sûr wipe que na everyone. kombi population mobimba batu nyonso basila. Fine. Très bien. Better. Malamu, Wipe us boma out. biso. What Olobi did you nini? say? Malamu boma biso. Are you talking Ozolo to balanga? me? Huh? Oui, nandibi, Why? boma biso. What To kufa na biso sa malamu. After all, I Na wonder kukaa if makutu. when a king kills all his Soki subjects, mokonzi who will abomi know? bana mboka sikoyo odirige banani? Bonne question. Olobi malamu. Oyebi nini? I will Nakolimbisa yo. because you Parce que trust me. ozomona nga lokola mokonzi ya mboka. Tell her. Yebisa ye azongisa nzete ya bokonzi. Sinon eloko bamemi yango ndefandisaka moto na kiti ya bokonzi. Nini susu awo, nini susu? Omeka kutika tika. Yoka ngai. I don't care what Mafu oyo kosenga ngai. Eloka na yebi ke na tango yo ngai omeka ku na kovanda na trône, na kovanda pe na régner. I know. Couronne one kozana mutu na ngai. Okomprendre nga te omeka ku yoka te. Malembe, Comprendre nga malamu. What that Eloko moto wana lobi. that man. Moto wana na mboka ndeda. Alobeli yo vérité. He has Aza na raison koloba ndenge wana. Yes. C'est parce que Those people, bato oyo ya mboka ndeda they are bango the nde strong mutu people we have. baza makasi na biso. Bango nde baselaka biso mosala. They work for- we- Baselaka biso oyo biso tokoka kosala te. Biso baparese. So tobomi bango nyonso misala na biso kufi. What am Sikoyo eloko nalingi tosala pardon. Relax. Kitsa motema. We will. Tokoluka ta stratégie mosusu tosola kasi toyokana. Ono What next? nini yango sikoyo kolanda. Eloko tokosala c'est là. Garde. Get out! Bolongwa awa. Mbangu bolongwa. Mother, Mama. don't care. Manfu. Oh, ekosala ndenge nini manfu. Eloka nga na yebesa ke ngai omeka ku. Nakolata couronne mokonzi. Hey. Nakolata couronne. Ngai nakodirige, ngai nde igwe. Nakokoma igwe. Malembe te mwana. Ekokene na mbangu te. Zela. Tika pardon tika. Mwana mwase yebe la tradition. She's killing my people. Yenda so boma bana mboka na biso. She destroyed my Azo people. bebisa abomi bana mboka. I will destroy Ngai her. nakoboma ye. You're not saying anything. Est-ce que so mone eloko te? Say something. Loba quelque chose. Voilà pouvoir pe ezali o ezosa la justice. Azomona apelisa moto. See anything? Yo mone eloko te. Na monite. God, society. Banzambe bakangi Let monoko. them speak. Salake baloba. Oh, man. Moto moko te akoki kosala banzambe baloba. They speak whenever Balobaka they na tango bango balingi. Yoyebaka te. Banzambe bakoloba nini? Oyo ni. Uju atamboli. You're dead. Yo nde okufaki. That's not possible. C'est pas Give me possible. to tell you to be Na ye kolobela yo. strong. Zala Do not makasi lose hope. kolemba te, ko perdre espoir te. Do. Parce que soki The olembi morale of the entire population. bakoboma population nyonso ya bana mboka. Wana kozala grave. Mais nayebi ke vérité kolonga na suka. When? Na tango nini kasi? Wana nayebi te. Message. Alobi moke abaluki akei. Uju? Uju? Akei na ye. Uju disparu. Uju? Hey, Hey. look your mother like Makamni mwana wa solo balanga ko. Voilà. Eloko moko esengele salema. Mais osana mawa boeli kamnini. Nazana mawa. I'm worried. Ezo salanga pasi. I'm imagining what we Nazo imaginer eloko nini koyela bana mboka na ngai. Soki ichi emeko empêcher ada côté asala ba attaque na ye. if that happens. Soki kama makambango esalemi bongo.
If that's soki kaka makambo ngo esalami bongo my people, bana mboka na ngai vraiment bako continuer kokufa kaka. In the struggle, Oyebi na kati ya lutte pour la liberté sacrifices are eza na ba sacrifice o esengele salema. come. Yaka yaka You have to be est-ce que strong. ozolinga vraiment koma makasi? You have to be strong Yo nde sengele koma makasi and let the wisdom Pe. of God. otika sagesse ya banzambe nde elonga You have to be esengeli strong yo for ozala your people. makasi mpona bana mboka na yo. Ngambo na ngambo moto azoluka longa, moto azoluka abapesa ye victoire. What are you Eh? staring at? Ozotanga boye na selo nini? Ozotanga boye tiwa. Longwa biso banga. Bino so bolongwa. Tika longwa kiboko nsango yango yo. Bandeko kiboko nsango bandeko ya mfulu ba. Nalobe yo. Makele nini nini boye ko tika makele ko? Zela kozala mokonzi zela. I am the king of Ramadan. Naza deja mokonzi. Mutu moko te nalobi mutu moko te. Yoka te. Oh, omeka go zana kimia. Zela okokoma mokonzi. Mutu ko peshe yote. Mutu ko kiko tele melewa zate. Uko fana na throne ba kitaba mata. Omeka go. Nalobeli yo tala kisa mutema. Pesa ngambeli wana. Omeka go. Mwana ngai malembe kosilika te. Ate bazalaka lokoso akiti ya bokonzi epai onowu abandi kokanisa mbote na yo onowu ye wana aye na palais royal aye kosala nini ya pesa kaka idée tout le monde a la reine abimi. La reine. Yo to bengisi ngai. Oui, na bengisi yo. The Anunnaki has been found. Nzete wane monanaki. Agaba told me that in Agaba. the forest. Alobelinga ke eza na kati ya zamba. Mbano. Told me that in Alobelinga ke eza secret. and we are going Pe to biso send tokokende everybody kotinda. youth Ba that jeune will go nyonso. to the evil forest. Bakokota na kati ya zamba pe balukela biso nzete sike batami. My queen. Mais ma reine, My queen. reine na ngai. Very, very sorry. Naza What na I'm about posa to say. na ebisa yo makambo lobeza mawa mingi eza pasi. God, Garde, leave us. bolongwa botika biso. My queen. Mais ma reine, Okay, ya na wana. na yoki yo malamu ndenge lobi. Mais totala malamu. Very, very. Eza très dangereux. Eza likama. Evil forest. Zamba zoloba. A land. Eza zamba. Spirits. Tope mabele ya bilimo. Biso vraiment totinda. Bato mai na makila. Boni tokotinda bato mai na makila na mokili ya bawa. Ono. They will not just live Bakokende like ka that. pamba ndenge wana te. They will be fortified. Bango bakolatisa manguya mingi. Nayoki ça va d'accord. Bon dans ce cas nako loba na mopanzi sango a loba yango na bana mboka pe soki basangani bongo tokopona bilenge ba jeune oyo bakoki bakende. Très bien. Ma reine, There's another eza na thing now. eloko mosusu na lingi na tuna. Yes. Oui, No, Bon. Oyebi naza onowu. Pe nayebi ke nyonso zosala eza malamu. Bon, nalingi kaka nayeba The reward. récompense What to will eloko nini that person bakofuta get moto oyo akokoma pe the Anunnaki? akozwa nzete ya bokonzi. Leave that to me. Tikela ngo ngai It will be made wana open. ekoyebana na polele afa bakende. Ça va likambo te. Nayebi kozala reine pe okosala yango. Nalika na to na susu ma reine. Please, S'il te plaît. no problem. Likambo te. I will Bon, go nako now. kende Thank Christ. siko napanza sango na mopanzi sango. And so that you will now. Comme ça ye apanza sango na bana mboka. Fast. Sala ngombango.
likambo na kovandisa omekagu na trône bamayele nyonso ezobimaka kaka. Voilà Onowu akomi ko jouer rôle ya conseiller du diable, avocat du diable. Po abatela pouvoir ya omekagu esengeli andima nyonso bazoyokana. Voilà totala na butu makasi. Awa bana mboka bazokamwa mopanzi sango na butu abandi koloba. Oh bana mboka babandi koyoka ye. Bana mboka boyoka ngayo. Bana mboka oyo eza likambo euti epai ya la reine eloba miboye. Bana mibali nyonso bilenge boza na mission esengeli boyoka moto oyo akokota zamba pe akokende kozwa nzete bokonzi yende ayebake bakofuta ye. Ezali maloba po ete tozwa mokonzi esengeli moto azwela biso nzete ya bokonzi. Tango bana mboka bayoki balobi makambo ekosila te, butu makasi bapanzi sango. Esika nyonso bato bakotambola bakoyoka pe kapita akopesa sango. Bana mboka rassemblement ya bajene ebelemi esengeli mission oyo bajene bakokisa. Esengeli ete po mokonzi omekagu avanda na kiti esengeli bilenge babima bakota zamba oyo akokoma pe akozwa nzete ya bokonzi oyo ebatami na zamba yende bakopesa récompense aza na lifuti. Bana mboka bayoki. Hey, voilà polémique se bandi basongi pe balalite. Mais jusque là bayebisi biso te tradition penza ya bokoko elobi nini. Yango o likambo nini so tozoka ko o likambo nini. Est-ce que yoyoki te makambo mopanzi sango lobi? Ebo na kufa matoi na yoki eti. Bato nyonso na mboka pe bayoki ye. Siko yo koloba nini? Baba no tunane yo lobi nini? Ezalaka yoka nazomona ngati na te po nini vraiment ba jeune nyonso basangana pona likambo oyo. Bongo la reine kasi malembe o ndako nanga papa kolukela nganga mbote. Bon po nini kasi la reine asangisi ba jeune siko sanke ba mpaka ba yeba. Est-ce que eza pona intérêt ya royaume mobimba to eza ka intérêt ya kiti na ya bokonzi? Alinga bo sabato pamba boye likamni koloba boye te ndako nanga pardon ba yako kanganga complice na yo pamba. Ça va oyoki ndenge mopanzi sango alobi bien bato yo baze d'intérêt ya komona omekagu na kiti ya bokonzi bango bakende elingo loba nini? Après dire naza na confusion nazokamwa makambo nyonso meloko kaka moko naza sûr eza ke banzambe ya bakoko na biso balalite bango balalite. Yei na bato bakomi kobanga kobeta masolo na kati ya bamboka. Iche pardon na malembe kende na yo eriko mosika makambo yo kolobango siko te. Kende bonne nuit. Omekagu tigresse ya mboka tomoni pe awa adane alobi yenda zo défendre bay oyo baza ba faible aza mobundi ya bato apasi. Voilà tolo bakaka bango nde balati elongi ya justice bango nde balingi ba défendre vérité na bango. Mais bandeko ti sikoyo nani bazolonga mutu balongi azate ina butu makasi ayebi pasi esika ya telemia tala mbala moko moto pela. Oh bazambe ya bakoko na biso bo fongola bolobela ngai secret
Bolo belanga y parti à vérité. Oh bazambe ya mabele. Bola muka bolo belanga y. Balobi soki bazana kimia banzambe balobi te kotumbula ete. Po bango balobaka na tango na bango. Balobi kate. Oh nalingi bofongola ba secret oyo batemi kati na bato. Bazotala bamoni bana mibali batelemi. Ba comprendre. Mais on a outé. Est-ce que bango te mutu bazui ba jeune wana po ba ko zone c'était bokonzo yo. Eh azamte wa mabe. Biso tokosala nini? Tozela. Tokozela. Tikino banzambe bakosala pe bakoloba. Me banzambe bazoloba ka te ti wapi yo? E simana yango tozana nzela. Mais moi na oké wapi? Na kenanga na Palais Royal. Kosala nini? Ah, oyoka ki sangote lobi information ba pesi balobi nini? Princesse a promettre que moto oya kokota na zamba. Pe azwin zeta bokonzi aye nango. Moto yango bakopesa ye lifuti. Hey! Ngai na ndimi na kozwa destin nanga na maboko na kei sikoyo. Ikem lio limo mesio likambo liweko oyebi likambo bazolo bana zamba wana ichi soki olingi kokufa lokola moto akobanga ngai na sedeside nazwa destin na maboko nanga pe soki olingi te tikanga na kende na Palais Royal mona na ngai tala oyebi nzinzi ya zoba bakenda kokunda esika moko na ebembe tika ba proverbe bomba yango ndongo moninga bwana kena zamba mission oyo tango na kokende na kozonga oko changer maloba sango nzoka bana mibali babukani te babandi kolandela ngo balobi bakofuta moto akozwa nzete mbote na yo papa yoka oyo nyonso elingi koloba nini naza komituna c'est quoi ça? What have we done? Mabeni ni biso tosali to mériter makamba boyi. Ngambo na biso za wapi? Why are the gods? Pona nini banzambe bakangi monoko? Why? Pona nini? Why have they allowed? Pona nini vraiment ba permettre adako na mama na ye ba lukela biso pasi. Batu balela na mboka. Pona nini? Hey, tokende wapi? What have we done? Siko biso mabe na biso nini? All the powers they have. Banguya nyonso bazokangisa. What will they do with it? Basangisi banguya po basala nini? Hey, moto atuni na sima. Komilela te. Uju? Koyoka mawate. Adako. Na mama na yeba kolonga te. Mena sana susi. Siko makamba boy kosuka wapi? How soon? Ti wapi? Alobaka moke. Uju? Apesi mokongo kei. Uju alobaka moke. Uju? Melobi lobi malobango ekoko kisama. Pwezana bato bazo bunda pona ko défendre ba innocent. Ezana milimo eza ko bunda pona ko défendre ba baza faible. Aluka boye azate mais uju oli ngolo bani uju ah amituni pona nini kaka maloba ya espoir na terrain banzambe bazo salate banzambango batinda ka maloba me bayaka te à suivre prochainement. Tous et la troisième la quatrième partie. Ya film kitoko omekago Tigresse Yamboka. Hey! Voilà bande ko to garder rendez-vous pour la suite ya histoire na biso. Ah!